Bonjour, bonjour, bonsoir, beauté du nord, sud, est, ouest, peu importe. Et si kozali na moment oyo topesi yo mbote, peu importe heure boza sikoyo biso topesi yo mbote. Merci ndenge tombe na chaîne na biso, ba oyo baza déjà abonné, merci beaucoup. Ba oyo pena oyo s'abonner te, en tout cas je vous en prie, bo rejoindre biso, bo s'abonner, bo cliquer ane kosala biso bien. Merci beaucoup et j'espère bo passer week-end malamu. Pe semaine ya sika oyo ebandi tika ete kimia ya Christ et accompagner biso tout au long ya nouvelle semaine qui commence ko eza nouvelle semaine eza pe kana ba nouvelle ya bien na ba nouvelle chose ya kitoko ekosepelisa mitema na biso pe kotia kimia na bandako na biso. En tout cas nde tomoni na image nouvelle tolamuki nango lelo arrivé à Lekechu na Paris. En tout cas Lekechu azali l'un de chroniqueurs au basalaka émission na YouTube entre autres na plus précisément pardon na Liziba TV ouais Congo Liziba voilà asalaka animation na ekuna tolandaka émission na en tout cas franchement c'est un garçon qui évolue du jour au jour soko ozwi émission na ye na début otalina oyo akomi kosala siko en tout cas komona vraiment tu sens de l'évolution évolution par sa manière de se comporter, évolution par sa manière de présenter les émissions, évolution la manière de poser ma question, tu sens que Azako s'améliorer par rapport à début nae. Et puis, au commun que il y a eu à un moment donné de sa vie, il y a eu une prise de conscience et à se mettre qui na travail et directement quand on va se mettre dans le travail en tout cas bah tout le monde se bat comme féliciter que non aux huit directions un bien et tu évolues bien et il le fait aussi bien petit à petit à comment peut ça la production en théâtre petit à petit à fogola pe restaurant nae talakaka moi ba idée en tout cas ba idée kitoko mutu oyo aza na baprojet mutu oyo aozaka investir na quelque chose donc c'est une personne à encourager en tout cas coup de chapeau et nouvelle ya kitoko biso nyonso nde tomoni akomi na Paris en tout cas esepelisi bato ebele bamisusu bamauvaise langue mpe bazangaka te baoyo balingaka kodénigre ah non mobali ya grâce te mo moto abengisi te totika kobebisaka baréputation ya baninga ndeko na biso notre frère Leketu avoyageaka na ye de temps en temps tomonaka ye akendaka baturquie azongi akendaka dubai plusieurs fois azongi akenda mpe chine azonga période moko kuta alingaka akende canada je crois bamakambo ya coronavirus oyo motu retardaki mwa dossier akendaka afrique du sud plusieurs fois déjà bino moko ndenge ezalaka soki déjà passeport na yo ezwaka bavisa baobeta bakasha baentrée ya basortie ya baentrée ya sortie et petit à petit plus ozo voyager plus pe passeport na yo ezozwa une certaine valeur aux yeux ya baambassade oyo ozokende donc mpo bapimela visa soki déjà makambo nyonso eza nango en ordre oyo bango basengi ekomaka un peu compliqué par rapport ya passeport vierge nalobi te ke bapasseport nyonso oyo ezalaka na bavisa ekendaka na ambassade ezwaka visa mais eza mpe na misu badossier misu barejetaka mais en tout cas passeport oyo ezwaka déjà bavisa evoyageaka ezongaka na passeport vierge en tout cas ezalaka na chance moko te lobaki ezala ozwa na ndenge akope en tout cas nde mpo na ndeko na biso en tout cas ndenge déjà se déplaçaka na ye asalaka makambo na ye en plus il travaille aza na bafiche de paye na ye ya youtube ya facebook ya bareseau oyo nyonso oyo aza na baabone kuna place asalaka misala na ye donc bapreuve ya bapaiement ezali ndenge asalaka baactivité na ye ndenge atournaka et puis sûrement une personne crédible soki asaleli ye prise en charge en tout cas je ne vois pas pourquoi bakocomplike ye mingi mingi bolimbisa donc c'est un peu ça et puis ndenga ye en tout cas botika okotisa monsieur Panzu nakati monsieur Panzu c'est un monsieur marié on lui doit du respect quand même c'est notre beau-frère national hein? Il est notre beau-frère à tous notre beau-frère international ndenge abonné moko akomela nga na commentaire monsieur Panzu notre beau-frère international en tout cas botika okotisa notre beau-frère nakati il a rien à voir et puis ndenge zawana yena madame Panzu baza très bien procédure na bango eza déjà na ambassade ça prend du temps bino mo boyebi administration ebendaka makambo milai donc soki ba formalité sili nango
grâce à kozwa regroupement familial ne soki esalami nango mukanda na ye direct depuis Kinshasa akoya na ye, donc c'est pas un problème mpona leketu. En tout cas c'est aza crédible po azo remplir plusieurs critères oyo esalaka ke bapesa mutu visa. En tout cas de lui-même comme ça il remplit déjà plusieurs critères. Alors ndenge aye bamisusu balobi non akima, bamisusu akima te. Déjà soki atikali mutu oyo asalelaki ye prise en charge na ambassade déjà akokóma na tache noire na ndenge nini ntango asaleli ye prise en charge eza lokola bimi garant que la personne va partir et va revenir. Mais soki mutu azongi te ambassade déjà bakoyeba ke okotisaka mutu na territoire na biso abima te azonga te. Donc c'est un peu ça. Prochainement ntango la personne akolinga asalela mutu mosusu prise en charge ekomi bacomplication. Donc déjà mpona bongo akoki korendre mpe mutu wana aide mauvais service te. De deux poto mpe asuka yango opa ye te ata zongi nekina koya na ye. Donc c'est un peu ça. Mutu atiaka point na vie ya mutu eza kaka nzambe mutu amokili jamais. Et puis de deux kozonga eza donc nayebi te ya kokanisa pour sa famille vit en Europe, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Moi je pense selon ye moko penda lobby il est là pour 2 semaines sûrement kozonga na ye ba Frank Stemai bayaki bazonga bango pe auti suko yaza awa. Donc pour dire que il viendra ba papi mboma ba voyagera na bango bazongaka. Donc comme il a son travail na kin na ebite akotika musala na ye place azwaka mbongo na ye place ba sponsor batindela ke moi quelque chose po ya ko vanda koto abanda kozelaka moi lisungi ya social na ebite c'est à lui de peser le pour et le contre. En tout cas bato baza tout autour na ye bakosola na ye. Mais moi je pense que ekozala bien soka aye asali musala ne koto azongi na bavideo na ye kuna pe asali musala na ye aye arobana na ye koya mpo soki deja azongi kin akena bato mingi erreur wana basalaka soko bapesi yo visa ozwi visa no normal voyager et kozongi kin. En tout cas tu dois aller te présenter dans l'ambassade, des actes très importants. Soko keko se présenter dans l'ambassade va prendre note que oui la personne était partie, il est revenu. En tout cas prochainement tango ko sala lisu demande bako komplikaka ote po bayebi okendaka ozongaka. Mais ba o bazaka akei akomi na poto alekisi ba jour alekisi ba mois olie azonga ekomi awekozonga après visa déjà expira ezalaka mabe ezalaka vraiment mabe namba ata ozongi prochainement po bapesa visa ekoma difficile po déjà ozalaki na tentative ya kokima. Donc bango balingaka respecter délai na yo bajour bapesaki yo ozongi soki ozongi oke kose présenter que j'étais parti je suis revenu. Bon mpona baoyo baza na olingo gagner confiance quoi, c'est comme ça qu'on procède. Mais soki déjà so comme nous ba visa no ya Europe plusieurs fois wana ezaka nango suto kenda ko se présenter. Mais pona début soko kembala liboso zongi en tout cas ezaka bien ok o se présenter ba moni que oui na kendaki na bana na kendaki na zongi et ça la bien pour prochainement ba douter na o mingi te. En tout cas c'est un garçon à encourager. Nga eloko na sepelaka na mingi c'est côté loyauté. En tout cas, Wana, c'est un garçon loyal. Pourquoi je dis ça? To mona plusieurs fois, plusieurs vagues na groupe na bango, ba panzana, ba bimisa na ba secret, ba sala boye, ba zongsa boye, ba tu ba finga bango, mais le garçon, il restait intact. Peu importe oh ba tu ba loba, peu importe ba tu ba finga, ba tu ba s'attendant même à l'écran ba live, à y est pas clashé, à panza, à loba. Asala yangote, il est resté loyal vis-à-vis de tous ses amis, a trahi sa moutouté. Pour ce que l'obia loba, azala rapena makambo, azapena munoko, mais asala yangote. De ce côté-là, en tout cas, c'est une personne, moutouno ça zara na ba défaut na mais wana a peana eza qualité azana yango. Donc rester loyal malgré toza suba ningate mais na tikali na bolamu na yo na bombi yango et tikali. Ya yope ata tokabwani banzela mais bolamu na biso oto etikali mabe nzambe mutayebi. En tout cas c'est un garçon de ce côté là en tout cas wana penda na appréciaka. Et pour le reste moi je pense que poto eza nde tolobaka eza lango comment on peut dire paradis te. Donc eza lango place akie na ye atambola déjà Dubaï
atambola déjà Turquie, atambola déjà Chine, atambola Afrique du Sud. Ndenge pas za na moni Paris. Donc ndenge pas moni Paris wana, yebi déjà ko balancer quoi pour déjà aéroport à Dubaï, aéroport à Turquie. En tout cas ba o ba kenda kuna ba oyebisa bino, Roissy côté les maté.